La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Likambu munene kwei, bandeko likambu munene kwei en tout cas, yango bomoni toye kolobela yango. Bandeko balanda internet, bandeko bakotaka vraiment na réseaux sociaux, boyeba likambu oye kwei libiso na internet pona mama na biso Laure Mbongo. Alors lelo Xile Botelwa TV pa une explication na eto expliquer non likambango to za na nous clair to lieba non likambango eza nini e komika soko kebwe mama Laure Mbongo zongi bwe mama Laure Mbongo kebwe mama Laure Mbongo zongi bwe mama Laure Mbongo est-ce que eza likambo solo to eza faute ya mama Laure Mbongo to eza nini? Eza nini bandeko nanga eza nini ba musicien ngo ba opema lisusu te ba ovanda lisusu kimia te mabe nini Laure Mbongo asali mabe nini mama Laure Mbongo alobi mabe nini o mwana mwasa batu asali en tout cas eza pasi pe mawa pona communauté na biso eza vraiment pas spema pour la communauté congolaise otoza nazoye bate ce qui likambongo ezaka bakambango bimara na période to e bimara ndenge nini nazoye bate ce qui basala nzambe nyonso o ba na Congo bakote lango pena classe batange lango pena classe en tout cas tozoye bate bande onanga na pesi bino na mbote sika bozali mbote vraiment na banda kuna bino na mabota na bino donc partout au bozali Xile Botelwa TV a pesi bino mbote. Alors lelo toye kolobela likambu ya mama Laure Mbongo. Bato bayebi mama Laure Mbongo baza ebele mama Laure Mbongo aza chanteur de l'Éternel oyo toyebi na gospel musique gospel na biso to bato bayebi penza Laure Mbongo bakoloba bayebi kokoko dans avancement na yeko ndenge zo kende carrière musicale na ndenge zo kende na til lelo ndenge akomi bongo bato bayebi ye ba hotel mapena ba témoigner balobi non biso toyebi mama oyo azalaki nelo kote azalaki pena bwenzambe atombole ti akomi o akomi lelo. Mais siko ba biso ba congolais to luka nini est-ce que banda makamba buzoba bando bima na internet d'ailleurs bomona Laure Mbongo bima na mamba buzoba nani déjà mona mama na biso Laure Mbongo na télé na buzoba na makamo bwezanga tina nani déjà mona atombola musapito aya otiela nga commentaire muto amona déjà mama Laure Mbongo na buzoba na internet aya otiela nga commentaire nani déjà mona Laure Mbongo na buzoba. Mais tant que tu as makambu tant que tu as créé so ba base tant que tu as boya oloba likambu moko boye mais boluka pe botala mutango na bomone na buzoba te bande onanga problème eza nini oyo lelo mama Laure Mbongo mati ba miniature YouTube mobimbe zaka Laure Mbongo YouTube nyonso e komika ozonga boye mama Laure Mbongo kende be mama Laure Mbongo problème ango eza nini. Ezaki na prophète moko abimaki ayakope sa prophétie pour na maman na biso Laure Mbongo. Kande bomona ba prophète ya Congo jamais prophète akoluka mutu ye moko na ebite eloko ngo soke za ka challenge obolakisa biso ba prophète mboka na biso na ye barate ba prophète Congo baluka su mutu ye moko taki aluki mutu apesi prophétie ba prophète na biso Congo bakomaka koleka na internet réseaux sociaux aye wana pelisi caméra sali live bandi koloba nazui prophétie pona yo boza ndenge nini franchement. Prophète moko yeki ko bima na internet abimi kaka boye oh mama Laure Mbongo nzamba la kisinga ozokufa kalate pona makambo mabe en tout cas nazuna moya kotiela bino maloba prophète wana te ozokufa kalate saela nzambe na ndenga solo sala bobimaka ebele toye barate ba prophétie ngo bozwaka ezaka pena ya nzambe to ezalaka na nka ya mukili po lelo bata mukili bayeba na bango lisuko ko différencier prophétie ya nzambe na prophétie ya satana te bato musu bayeba suko différencier ngo te
Mais kokamwa bandeko na biso o bandeko na biso ya YouTube bokote longo pe be mission bobandi pe ko finga mama lor bobandi pe ko comparer azalaka kutu mwindo akoma pembe. Est-ce que eloko ni rapport nini o ezana kozala mwindu na ye na kokoma pembe na musala o yazo sala rapport ni ezawana. Mutu nini o ayebi teke mbongo echangeara mutu. Nani ayebi likambu teke mbongo na ayebi loko wana teke mbongo echangeara mutu. O ayebi yango te nani. Mama lo mbongo akola na pasi Mama lo mbongo abatu mo benzamba sala bolamu. Aleka témoigner ngo ka mutu mo nzamba sala bolamu. Alors ndenge ya zalaka bino bolinga azalaka ka bongo. Muto akomi na mbongo, muto anzamba visite, muto akomo simba na mbongo. Siko boye bisanga bolinga azalaka ndenge obino boyebelaka ye. Comme mama lor azo banga bino, il faut azalelaka ndenge boyebelaka ye comme azo sela nzambe. Non. Ye prophète o aye na prophétie wana na internet pour le loba to banda ko se monke na mama lor. Ye prophétie ki prophète wana akende ko luka mama lor mbongo te poani. Akende ko lukate poani yango ye chaîne na prophète wana ezalaka pona ba prophétie pour so continue chaîne na ye omona kaka ye mutu moko azola Moïse mbi e prophétie aya nango na internet kaka ye mutu moko azola Mike Kalamba e prophétie aya nango na internet siko bato nyoso yazo zola ba prophétie wana bato na nyoso baza batanzambe te bato na nyoso basela nzambe te kaka les mêmes personnes wana azuela sous enis mayanga prophétie aya nango na internet finalement botika pe batuko botika pe batu basa musala bango ba pema o amonike bango basa musala na ndenga mabe yo pe keno ko sala pe musala soko moniko miko o mikoti na mambu ya nzambe yo pe bando sa no kota na ba pekisi yo te mais ça kitoko te ko yo bebisa ba réputation ba tu na internet et ça kitoko te na yo landa live ndeko moko bandeko na ngana yo landa live ndeko moko ngalinga ngai na linga kota vraiment ba maloba buzoba na compte na ngate donc ce que ça qui ni tete asana ngana zongo na hotel bino mais comme na linga kota maloba buzoba na compte na ngate yango na bohi kozwa maloba wana na yo landa pena live ndeko moko azoloba botala ina maboko azalaka mwindu atie choko akomi pembe ba osela nzambe meka ba choko me boza mitu na bino est-ce que mitu esala rato mitu esala ate nani o akozwa ba photo na ya kala a comparer ba photo na ya kala na ba photo ya lelo est-ce que ozaka na teinture wana teinture oyo zaki nango yango koza nango santé oyo zaki nango yango koza nango moto tika ko moto zalaka gentil tozalara gentil bino nde boza boye bomona be fort batu basalaka te ya na bato ebele lo babenga bango basimba bakisi me batanga batikala to simba kisi na vite bato ebele basurnoma bango asimba kisi asala boye miso batikala to simba kisi na vite bande onanga ya na bato musu ba souffrir na vie tanga o souffrir na vie bozala te tanga zo nyokama azotonga venir na bino bozate mais tanga koma kana moma bando buka bokomi ko ya surnommé asimbi kisi asalibwe est-ce que ba pekisi bino ko kesimba kisi est-ce que ba pekisi mutu ba pekisi batu ke boke ko simba kisi o amunike mama lombongo asimbi kisi o amunike lombongo asela nzambe mabe yokota bando asela nzambe na solo so yo monike te lombongo asela nzambe kitoko te yo ne mto yebo sela nzambe bando asela nzambe kasi yokota na bando asela nzambe na solo Iza kitoko te boyaka pena ko bebisa pena ba réputation abatu kitoko te tangu yo ki prophète wana lobi makambo pona mama na biso lor mbongo yaka sala na liste no na kimia boyaka ko sala ba analyse te bokota bomemaka masumu apamba oye ko sala analyse mais ozofinga oye ko sala analyse mais ozofinga on dirait yo zalaki tangu lor mbongo ngo akendaki ko sala soki yo zalaki ndeko nanga est-ce que ozalaki vraiment tangu yakende ko simba kisi ozalaki témoin ba témoin bazalaki ba nani azaki témoin
Tant l'or mbongo simbaki kisi témoin ngo aza wapi abima aya lobake nga nazaki témoin na yebi makambo wana ndenge ezoleka boti komema masumu apamba basakana na basala nzambe tenga na yebisaka bino musala nzambe ndaza na relation na nzambe yo yebi te nga lobaka na bino boti kosakana na basala nzambe ba relation na bango na nzambe toyebaka te oyebi relation na nzambe te oyebi relation mama lo mbongo na nzambe te mbala moko bozo yaka kofinga ba live pe tonzi na Facebook tonzi na TikTok bosali ba live na ba YouTube pamba pona koya koloba likola likambo moko po tant bazo la ka pasteur Moïse Mbi e prophétie wana poani boya ka loba mabete apoani boya ka loba te poani boya ka loba te est-ce que d'abo mona lo mbongo a mi mema na buzoba d'abo mona ye na buzoba vraiment. Est-ce que d'abord mon ata makambo e bimara na réseaux sociaux alobaki asalaki bo déjà bo mona moi c'est bato et kitoko te asa mukolo asa femme mariée lombo ngana bana déjà ya mikolo ata to sa musala na internet mais il faut to zaka na respect moko à un moment donné il faut to respecter kabato il faut to respecter kabato mutumsu oyo leki na internet oyo opeliseli kamera oyo fingi oyo lobi mutone mususu otikala ta komona ete atanga kombo na yo aleka loba makambu na yo okotikala ta komona epete afinga yo mais yo zui quand même temps koleka na internet pona kofinga ye bando nanga to banga nzambe bandeko to banga nzambe tobanga nzambe ko ea kitoko te comme baninga bazo finga comme baninga yopo yebino ngana yaka ngana lobaka na botika la komona jamais na irsi bote la TV na ye na ngaka likambu na yebite ale na bandi ko finga na bandi ko loba boko tika la koyoka nga jamais bongo boko tika la koyoka nga jamais ye prophète on soka za prophète wa banga nzambe alinga ko yana prophétie na internet te po batu ba bando finga lor mbongo alinga ko yana prophétie na internet te soka za vraiment prophète wa banga nzambe alinga ke luka lor mbongo ye moko alinga ke luka ye mo po yebise prophétie wana alinga ya na internet na miso bato alinga ya na internet te alinga ya na réseaux sociaux po ya critiquer leur mbongo alinga ya na te mais aye na po yebike ndinga ye na aye bit objectif na ezala ki asali réputation leur mbongo yango na ye na internet mais biso pe balandi comme toyeba na biso te to koti pe kana be wana bozo memaka masumu bomonde bozo memaka masumu apamba muto deja nzamba pamboli akoma bote bongo muto nzamba pamboli bablo mususu nzambe pa pamboli fe mona na pe na nzoto ti muto nzamba pamboli bo mona biyo bo moni famille malheur bo da boyo kata mwana ya mama lor ba publier mwana mama lor da boyo kata mobala mama lor asala ki bo te to respectera bato tant nzamba pambolo simba mbongo aozala ndenga za kite c'est normal à changer. C'est normal à changer. On a droit aux alendenga za kiliboso te. Il faut changer. Il faut penato mona bokese nyezali. Il faut penato mona changement wana to yeto lobi non maman leur a changé. Ba profession na bino lukuta oboyela rabat na TV. Ba profession ngo memango bobo bokenda ko luka batango ba bino morote poani. Ka ko yela ba profession lukuta zanga mutuna makolo. Ba prophète lukuta. Bino ne bo baby samboka Congo. Ozi prophétie muto yeko panzango na internet pona luko sali réputation muto biyonde bozo baby samboka Congo ba prophétie ngana ba pesa kabisa ba prophétie nzambe ba prophétie ba pesa kabisa eze solo ba prophétie wana bozo baby samboka Congo ba prophète lokuta bozo bomamboka na biso lelo to yo mona prophète o nani baraka soki baraka asala buzoba na internet apelisi live na TikTok azo sala live muta kota loba abado ko sala délivrance na en ligne bomonango botambula na kombo nzambe pona lobaka lukuta botambula na kombo nzambe pona nzamba ko frapper bino nzamba ko frapper bino botambola kana komba nzambe pona osali batangani pona osali ba réputation ngani nzamba ko frapper bino
ako frappe bino ngana ko bando yate na bando ko apuya kalikambo na yebite non so malo mbongo za makoma be talie na nzambe na etali biso te etali na nzambe na etali biso te boza ba champion au salir ba réputation bato ba champion au lobaka mabe ba champion au salaka ba makamba mabe ye prophète ye ko loba réputation mama lo ye ko loba makamba mabe pona mama lo mbongo ya zanani ye réputation na eto yebiango makambo na eto yebiango soki obangaka nzambe to bangaka nzambe te biso toyebi botika keto motema mabe elevation lo mbongo esalaka bino pasi elevation mama lo pena na ye komona esalaka bino pasi yaya muta tangi classe na souffrance bongo nani ayoka histoire mama lo mbongo te mama lo mbongo abeta histoire ni awa na internet apesa témoignage ni awa na internet na tangisa maya misu muta tangi classe na pasi a souffrir na vie na ye bolingi mutu wana ka ndenge souffrir atikalaka na souffrance wana don nzambe apambolaka na ye te don bino baprofete oyo boyebi ke don nzambe apambolaka na ye te toloba don nzambe apambolaka te ya nzambe ezalaka te bénédiction ya nzambe ezalaka te mpo epa na bino nyonso ezalaka kisi don nzambe apambolaka na ye te eza pasi mpe mawa bandeko ba youtuber bobongisa mosala soki bomoni likambo boyaka koapuye te bosakana na basala nzambe te boyebi relation na bango na nzambe te opelisi live ozwi ta opelisa live ozwi ta osala émission mpona kokritike mama lo mbongo mpona koapuye likambo oyo te moto ozwi révélation mpona kofinga lo mbongo ozwi na yo temps ofingi olobi me yebake tanga olanda émission na yo wana aoza na pasi na motema aozana pasi na motema soki abia loba mabe soki abia kota sambela mpona aloba mabe mpona akonfese bamaloba mabe ekozwa yo pamba boomemaka bamasumu na vi boomemaka baekulusu mona bavi na bino boyeba te euti wapi boomemaka babiloko mona vi na bino ozoyeba te bacharge omemi na vi euti wapi babiloko bosalaka bosala mosala bien boya kofinga boya koapuya babiloko mosusu te ndeko mo apesi nga pasi na landi émission na yoki na pasi azofinga vraiment azofinga yaya lo mbongo yango oyebi ye ntango azalaka na pasi bozala wapi ntango banda kosouffrir mpo atonga carrière na ye akomande lelo aza bozala wapi eya kitoko te nzambe akofrapaka bino ya kitoko te nzamba ko frappara bino vraiment courage na mama Laure Mbongo courage na mama Laure Mbongo en tout cas biso to abatu oyo to mona carrière ngo ndenge zo kendele to mona en tout cas nzambe azo lokumo ka nde baloba na bango mabe me ba kuto na ngote nyonso ba koloba ba otikala kokuta ona ngote nzamba lola azo kaka lokumo ezonga epa yemoko nzambe tata alors bande konanga o kutani na video na biso en tout cas meka ko partager biso ka nde to loba mambango yango to loba bino bo partagera ba bilora mabe ya malamu bo partagera te so déjà vidéo wana o bokuta na vidéo wana ba ofinga c'est alors au moins nde bo partager mais o to lobi mama ka malamu bo ko partager te ça kitoko te to partager vidéo s'il vous plaît. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela baninga lien partout balanda elo oni otolobeli awa. Et puis si pasi ngala linga batu basakana na batu te. Na linga batu babebi saka ba réputation batu en tout cas na weki pasi. Komona mama mukolo bwe baya kufinga ye, baya koloba ba n'importe quoi et salinga pasi. Na yoka ki vraiment pasi yango bomoni na yeki liboso na bino pona kosala analyse nanga tope pona kolobela likambo oyo. Alors bande konanga merci beaucoup na bino so obozaka wana pona ko soutenir ya bino Irsil Botello TV nzamba lola a pambola bino wana na komi nanga na suka ya analyse nanga ikara ndenge zalaka ndeko okoti mbala liboso soki osabone ko bosa na te cliquer cloche ya notification pour que prochainement tangu Irsil Botello TV otaba analyse na ye e komela o directement et place nyonso oyo okozala ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui Yesu azungite telanga j'aime bien partagez vidéo partout telanga vraiment ba j'aime bien et osala malamu mingi bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable. Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.